Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. Après, la délicat, c'est un petit kaka, donc on a lobby kaka. Na regretté, non, il s'est que nous, tikana no bavantir. Sur ça, la bena bavantir, de konangai, oza papa nanga, oza kokonangai, bande ko baso sila, baso kufa. Donc tout royo, bozo apena ba précaution, to sauver mboka wana. Et puis délégat ça danger sur na opesa, Kabila. To yokela ki ma wa mboko oye yambi yo, de konangai, oza africain, ba yambi yo, oza ki mpiaka. Ozala ki mpiaka. Osombola ozala ki mpiaka, ozala ki musufra, nenga bonga na sufra na ngai. Mais mboka o ba yambi yo. Ezala ko to ba yebiso ava travailler bomaka bango. Be yibaka boy. Tapo na Rwanda ndeko nanga ozala tana mutema mawatata. Babi c'est vraiment les lots de d'abandon comme nos centres bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo. Ouais, site babi bomoko mboka donc deux fois tout ah pena ba information à la source ici ba vrai chéri a bien kasi na caméra na sima na moni bena do geno matonda ozo sentir na santé po caméra tel meleki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi et comme mara ba film ba Jean-Louis Renat Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut sabine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement qui ça. Famille au monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Bonjour, bonsoir, on a balandignon sur ya site nabino www.bomokoyamboka.com. Bienvenue nakati ya site nabino, bienvenue bisopeto bienvenue na bandako nabino. Lelo to ye lisusu liboso nabino parce que tozana makambo ya olobela. Lelo to olobela sur actualité, makambo nyonso ezoleka na communauté na biso, makambo nyonso ezoleka na mboka na biso. Voilà pourquoi aujourd'hui na invité qui ba invité na biso beaucoup mon na bango tout à l'heure et na bango to meko solo là sur makambo oyeza koleka lelo na mboka na biso na communauté na biso etc. Voilà, sans plus tarder na kosenga na ba invité na biso se présenter. J'espère que Boyebi Bango déjà très bien. Mais après naba oyo quand même Boyebi Bango te eza malamu mingi ba mekapé ko se présenter pour na toye babango lisusu un peu plus. Voilà, na robanda à ma droite tozana de konabiso ceux qui a kokyo se présenter. Salut. Oh, salut maman. Bonne santé. Santé moi Pepe Lewa. Voilà. Les lots yambio du son bomoko mboka est-ce que se présenter pour na balance ba olanda biso ba yeba. OK, merci maman. Ngai comme on a Richard. O ba yebingai azali moko to bundela mboka na kata Sweda quoi. Donc c'est-à-dire combattant quoi. Donc il y a des belles quoi. Vraiment. Voilà. D'accord, merci. À ma gauche, Tozana Ndeko, salut. Bonjour. Bonne santé. Santé, c'est bon. Voilà. Tout va bien. Tu as déjà boyé bien au bon message. Moi, rappelle quand même, on s'est présenté.
Ouais, merci pour l'invitation à yo. Comme on a Papi Rock Bampangi, naza combattant na mboko ya Suède. Tobundela mboka ndenge ndeko nanga ucholoba. Voilà, bomoni bango déjà, baza bandeko na biso ba combattant oyo babundela mboka, oyo balala raté, babundela mboka balobela makambo mboka tongo midi pourquoi. Donc boyebi bango. Lelo toza ba question moi ba question à poser bango ce qui va koki sa biso ba réponse pour na to éclaircir bato bazolanda biso to éclaircir bato nyonso oyo ba se poser ba question sur le combattant sur comment na bango et tout consort. Voilà les loto meko tout na bango moi ba question no bandana ndeko Papi Rock. Je crois que zamba liboso te to yambi na bomoko mboka to yambako déjà. Mais tangi to ebana no combat na bino évolution nango et ezo kenenene. Merci mingi pona ma loba ndeko mama journaliste. Évolution à combat na biso toko loba ezali 80% ou 70%. Toujours que ezali positif. Wana ezali évolution à combat na biso. Depuis tobanda yango tobanda ki le rôle l'iseki, mais tout le monde est vraiment qui est malade. Et qui est malade. Mais ceux qui te lobby peut-être au sein de mois bilan, je crois que vous continuez toujours dans le combat. Mais jusque-là, est-ce que vous êtes satisfait quand même dans le sala ou au sali, au banda combat, au banda tilelo, est-ce que vous êtes quand même satisfait? Que vous sali musala malade? Question malade, makasi. Vraiment, to sali musala oyo. Na ebandeli ndenge biso to yebanaka na kati ya bobiso donc c'est-à-dire bana mboka donc bana Congo to yebaka ke ba congolais bazalaki na bato mo boye samedi il faut bazala la ba sortie na bango mo boye yebi bandeko basi bandeko mibali musana bango kenda ko binaka ko mela masanga bitumba ko swana et au même moment na mboka na bango bazalaki nde ba déluge ko bo mama nyon surtout ba pillage, il y a des minéraux, et puis banzala, et puis famine. Il y a qui plus mingi na mboka na biso mais finalement les lots comment comprendre que Congolais au conjugué passé donc c'est quoi c'est les famines et famine na quelque part na ndenge ya tokolo ba famine ya ali et ali mais combat na ndenge tozoke nango tozana niveau moko zo salema que tomeki ko bunda plus mingi ko lakisana bato yo bazai ko mema famille wana na kati ya peuple que bangonde bazali ba promoteur ya désordre o ezali organisé na kati ya Congo et lelo bino mo bo mona ngo bo constater ngo na ba médias internationaux que bato ba memela biso désordre na mboka ba komi penza to komeli bango lokola doma e komi na kingo quoi. Zolo nano kitite na sia mai mais na kingo vraiment to komi. Bueno c'est lobino est-ce que ça vraiment bongo et que on peut se sentir bongo que ba komi penza a bocha bango mal à l'aise. Oui parce que ce que constater yango na kala ezalaki makambo Congo oyoka ngote. Mais lelo yo mokozo mona yango ke na kati ya poto mobimba awa tango ba jeune bazo telema ba papa ba maman bazo telema chaque fois ko kenda ko landa bandeko oyo basala ka mabe na mboka à n'importe quelle manifestation au mona bato bazali na conférence na nyonso tout tozali wana pona ko acculer bango oyo esali vraiment que au mona bango moko ba komi ko pesa ba donc ba excuse moko boye et au moni tango na lobi bien que non donc mai komeli bango c'est-à-dire que na kala bazali ko ninga na nzoto mbimba siko ekomi pona oninga na sa mai est comme un peu difficile voilà donc mai ezo matakaka tozo matati pona to zindisa bango na kata mai yango mais tozo mona mais na question na yo tozali satisfait à 100% parce que jusque là nous libération totale les alités mais libération déjà il y a esprit il y a peuple congolais les alliés déjà on a d'abord complexe et infériorité par rapport il y a batango bazo sala bisomabe et longwe et puis complexe infériorité par rapport il y a dirigeant oyo bazali entre guillemets bazali li sous-souté au moment que donc
bango nde bakomi plus kobanga bato oyo bazali kobundela mboka quoi. Ok. Vraiment merci beaucoup Ndeko tokozongela yo toki na droite quand on a Richard. Voilà, est-ce que quand même vous avez satisfait na combat ndenge Ndeko nanga Papiro Kautso loba de ton côté vous avez satisfait que musala bando banda ki tisikoyo est-ce que moi évolution moi résultat moi positif et pesami? Si, on a que résultat positif et ça déjà. Parce que au monde n'est pas auto le bandé wana pas congolais tous ala qui bana na nenga molili. Mais vu que combat et banda to bana ma combat ou to faire réveiller pas congolais belé. On va comprendre que mboko zotambola bien. Parce que na mboka Congo tous les congolais presque baza kuna ba yebi pena ba information te. Mais grâce à na biso na de banda wa to bundelara. Ya ngona monike ba comprendre siko mboka nezo tambola bato bazo kamba bango kuna baza penda bien te donc bazo faire souffrir bango. D'un côté siko na minute to lo baboye makamiso kene bien parce que ozo mona eza ba potisser eza ba mama eza la bana mike to komo tia siko bato wana panzi likolo. Mende afinga biso bata diaspora. Mende afinga biso Zakara afinga biso bate belé bafinga bata diaspora to sala ke lokote ni nete mais ma sœur na ko biso loko moko bango bazo finga biso bata diaspora ko to sala ka loko moko te mais biso na poto ata wa fingi biso to kombola bala bala mais ba futa ka biso mbongo o kombola bala ba futi mbongo zui ozo koka ko lesa famille na yo ozo futa ndako na yo mais ba professeur na kisasa ba maître na kisasa et les docteurs au bazo sala musala bango bazo kumisa batambongo bafuta bango te siko banane bazana raison banane bazo bunde banane baza pena mayele yebisangana donc vous avez fier nangone ba loba ti boskola basane bokombola ka et ça la bino bien ma sœur eza musala parce que yo yebi to vandi na soedao musala ko kombola wana fo kotela ngo classe et ça la pamba te fo kotela ngo classe ata o sokola basane ko kotela ngo classe otanga yo yebi mais bato bande ko na biso bazana kisasa oyo batangi ba docteur bazo sala bango kanai bazo boma bango bazo empoisonner bango kutu bazo so kutu mbongo te ba mettre ti lelo ba fonctionner bazo mbongo te 6 mois si je me trompe pas babanane sikoyo bazali mayele vous comprenez mukweke lelo kuto lo bango mukweke so kolande mettre mukweke docteur mukweke ba diaspora baza utile na kata mboka na biso parce un diaspora atazo kombola fo ayana ke sasa travailler na kisande konaye place zo boaka matiti wana ko boaka angote a comme des civilisés on se comprend na comme des civilisés donc dans kawana ne que so poser ngai combat na biso ezo kene bien mais avec le temps avec nzambe c'est gilita la bien mais gilita ezo zo makarate OK karaté ozo manango to sepela biso tout to on a besoin peuple congolais za bien OK ndaka Congo bale la ressourceté ke pesanga boye non non Congola lukata zo kombola ba futé mbongo na donc vous avez sûr que kalaté marambo ko bonga et aussi mba maman et aussi mba kana ba marche bosala kawana ou bozana plan mususu oyo bozo nanu bobimisi yango te po biso to mona ka ba marche ba réunion et tout est-ce que bozana plan mususu bozo linga bosala po boza trop sur boeke kalaté zo simba maman question wana na oye bisa oboy moni ba mboka na biso ba Afrique wana tout mona ezali coloniser lelo na bateau na mboka to vandia bateau ba vandi se kabelelo to chamuno ko wana parce que soit disant ba merke bazana simana ye moko ko kati vous comprenez kaka na bateau to zana bango na poto bango bazo simba biso pe to kotaka na ba biro to sala ba marche wana to kotaka na ba biro zilita to kozwa yango to zozo yango pe kalami ayebi nenga zawa aza kwese vous comprenez to kozwa yango to travailler comme mon frère atozo komula meto tanga ba classe banini bato bazo kotala ba biro bazo koma bayali vous comprenez donc kalami était maman nango vous sepela OK ouais vraiment on a tout ça vraiment assuré espérons que ça la mapenza bongo ndeko papi rock tango bo organisaka ba marche na bino bo sala ka ba réunion na bino et loro nini bo satanda nango penza après avoir ko sala ba marche ba réunion et loro nini bo satanda nango que après oyo ou bien bo sala na bino ka bo sala ba marche après bo zoni na bandako bo vandi na bino lobi de susu marche ezala nkolo boye bokei ou bien ezala ne loro mususu bo satanda nango après ba marche au sala.
Très bonne question encore, maman. Merci. Je crois que Ndeko ezali justement na esika ndeko telemaki. Mais ce otali bien ma marche wana ezali vu il y a extérieur, il y a combat. Donc c'est-à-dire tozo linga plus to communiquer na peuple oyo azali peuple civil. Ba peuple oyo tozo linga to pesa bango message. Oyebi ke ba respectera d'abord ba vote na bango, c'est-à-dire que ba peuple na bango o ba ko voter ko matisa yo to ko kitsa yo. C'est les urnes qui parlent ici. Et là, mais le peuple là, à chaque fois, avant de voter, par exemple, député ou tout ça, député, il y a un programme, il y a un programme politique par rapport, il y a relations intérieures, extérieures, etc. Mais ce qui il y a dysfonctionnement, il y a par rapport à un programme qui na mesa au moment que biso sikoyo on attaque biso toko attaquer sikoyo muto alobaki par exemple la kaki biso ke so inga na koti na pouvoir na kosala boye na politique étrangère sikoyo biso tant to sala ka ba marche wana to sala ka yango na message ya kolobaki voilà yo la kaka que ceux qui au koti na pouvoir au kosala boye et ce n'est pas fini. Et si la place où on attend on prend maintenant, il y a des mémorandums. Donc, les lettres où ils ont représenté des marches où ils ont ça par rapport à marche où ils ont ça ou bien démonstration quelconque. Donc, il y a ce na document on a pour le moni bateau tellement qu'il banda wana ils par rapport à la situation tel il y a un moni Kabila Zali en clic-clac. Parce que moni, un dictateur, normalement, il fallait qu'il ait sa muscle. Et puis, finalement, le monsieur, il a fait tout. Yo kana yepte so boyo ka ngoboza bata media mende aloba yango a reconnaître ngona Kinshasa alobi que batuwana bazali ko kanga développement ya nini ya mboka na bango mais tozoko kanga développement mboka na bisote tozoko kanga fonctionnement malfonctionnement ya gouvernement wana et puis cette façon de faire bacha ngone tikeno eza dynastie moboye ou bien voilà donc il y a on de tozo bundisa. Je crois que voilà notre démarche ndenge kwa ebisio on fait de l'extérieur et à l'intérieur nous sommes aussi donc c'est ça. OK. Mais tout le monde peut ba combattant pour nous moi c'est maman Muke bo pekisa pe musique. Sugo non lo baboy question ngeza que musique na makamba politique. Rapport. Musique na makamba politique, je crois que batebele baloba makambo wana. Ezali au moins chaque fois so rolingi au maté peuple. Donc il y a des gens au bavanda na kata ba bureau ou ba bureau de recherche, c'est-à-dire que ba bureau stratégique batu bavanda kuna na kati batu wana musala na bango ya lini ni pona koyeba ke la sœur Baleka alia ka fumbo atoma tembele malamu. Donc tokobo maende na kota fumbo soit na matembele. Voilà, donc batu wana musala na bango ezako yeba mouvement na yo ndenge osalaka du matin au soir ou bakozwila yo. Alors ces gens, ils ont fait une étude sur le peuple congolais. Ils ont compris que le peuple congolais a mutumu alingaka bisengo. Ils allaient bisoter, ils allaient à partir ya ancêtre na biso. Donc aki batumu bazali ko sepela mingi so ibasangani esengo ya kozana na bolingo wana kosangana mbonde beti et puis batu babini elomana batu babini chikimbo batu babini badanso netike no etengewa banyonso tuwana. Mais finalement ils ont compris que le peuple congolais torozila e place wana. Alors pour na totika ye na kati ya to voiler bango donc bache biso voile moko noir na misu il faut quelque part bacha danse liboso et puis bache la biso peur. Ozomona. Donc biloko wana mi bale wana yango mutu nde salaki que bo peki sa musique qui est siko biso pe to sali étude te to yo sala étude to le big non par rapport ya combat siko il faut qu'on s'attaque à tel. Il y a liboso et il y a la musique. Il y a mi balé et il y a la pasteur. Parce que yo mo gozo ba za opium bilo mi balé wana. So OK na kata mboka na biso
pratiquement dans une ruelle, il y a peut-être, on peut dire, 600 ou 700 mètres. Au Kutakuna, dans la ruelle, vous avez 3 églises. Opium. Ah, bazobeta, Yahweh Yaka, Awa Yesu, Tubelelio, pas longtemps, on a au Kuta place, on a pu Moussou, Zobina. Donc, mais entre-temps, au moment que, na lupangu o justement landi église, et na maman mo kwazobe la makasi, mais na 4 églises, on a bazo sala miracle. Vous voyez? Or qu'il fallait tout simplement faire un petit détour au côté na kata lupangu wano biki simutu. Ce qui ne se fait pas. Malgré que na kata ruelle il y a 3 églisettes, au kuta que batango wana na kata église wana et na kata ruelle wana babongate. Alors quant à la musique, qu'est-ce qui s'est passé? La musique, tu dois comprendre que nos frères, oyo bazali bakulutu na biso, ba musiciens neti ba chala mwana, vous-même vous avez vu que réaction na par rapport à Bandego ya Poto. Cette maman là, elle reconnaît même pas que mboka na biso ezali un génocide, ou bien elle ne reconnaît même pas que mboka na biso ndenge zaboye ezali sous occupation, elle ne reconnaît même pas que mboka na biso ndenge zaboye ezali en guerre. Donc azolo ba yango pe clairement que makambo lega na Rwanda et les qui habitent na musika, ils ont un problème au côté na Congo, le Congo développe et tout, mais elle se contredit elle-même. Azolo va bien que, mais les lots tokuma nanzala, tokuma revendre nanzala. Mais ceux qui sont na ngambu ya Brazzaville, ou na ke ba musicien à Brazzaville, ceux qui basali album, bazo futa bango ba droit d'auteur na bango na Brazzaville, mais na Congo na Zaïre ba futa ba tuté. Vous voyez un peu des gens comme ça, des inconscients, hein, des gens comme ça, insensés. Donc, Bazolinga même pas reconnaître que Bazana moi faute mon boy. C'est là on a dit la musique doit aussi ce n'est pas stop vraiment, mais c'est quand même on a mis voilà pour un temps. Donc mais jusque là Richard délai quand même au si mon Colombo que bonga pour musique ezonga parce que pour mboka ne bonga et c'est un mambo belé normalement et ça et le mot de rotio salama une année 2 ans non je ne crois pas c'est quoi batouana ba o batanye la makambo ba musique wana c'est quoi ba ku fanzala ba zela rati mukolombo ke ko bonga po babanda ko beta ba concert na bango atabino moko bo mitsa na place na bango et lo oni no loba non mama ngana ko loba kaka. Donc, bande ko wana ba musicien bango moko ne ba metiana libulu. Comment ba metiana libulu? Parce que bazo mona première fois les gars qui na Jean-Pierre Mbemba ane bande le coup tout temps Kabila zu pouvoir. Bazo mona ne Kabila zo boma batu bande ko na bino ne bazo kufanzala. Kaka les mêmes peuples wana o ba matisa bino net ba jibe ba wera banane. Les peuples wana ba yaka ko futa kambongo. Po bino bo mata bo ba bien ba mona bino ke jibe bien wera ben etc. Mais kaka bino batu wana kaka boso soutenir mutu azo boma peuple wana yo o jijonde bokei boyembeli aleki na pouvoir bozo zombongo pana ye bozo mbongo pana ye boreni bino ba ministère na ba finga bata poto to zana lokote to zana to za jaloux pona bango bazana ba parler et ça problème te soko poto salini ba beta musique kuna na kisasa biba kenna ba Rwanda banine tout ça. Mais poto ndeba kotate. Mais poto baloba yako sala ba faire na yo me musique te. Pona nini musique mamaze isundu na Sénégal, isundu na Sénégal. Lelo isundu a posé candidature na ye. Asa miseti. Mais président wana contredire asala kini à quel côté opposition. Lelo tant quel côté opposition à soutenir opposition et du pouvoir. Lelo Sénégal est vandinier. Mais ba musicien bino ba musicien na mboka nozo mona wana wera kaka na jibe soki ba revendiquer ba lobi na peuple ke totomboka Kabila kokima 2 jours c'est tout. On est comme dictature parce que beaucoup misiko ko obligé bango que ba koma bango nyoso ba musicien na côté opposition wana dictature nyoso yango mama eza dictature toza na mboka moko eza démocratique démocrate voilà sikoyo bino bo banda ko doba ke bango pe bango nyoso ba kende côté opposition muto aza libre quand même non mama na ngai nazo yebisa yo loko moko Congo eza mboka na yo mboka na ngai mboka ba mise wana soki lelo bozala mutu moko boye ayo ko boma bande ko na yo azo sala mabe boko soutenir pourquoi
Pour soutenir pourquoi? Personne n'a une raison. Pour soutenir pour nous. Parce que Kablazo Bomande Gonayo, les lois were yo o lelaka o lelaka ta bokabonina na jibao. Peuple wana kaka mukie, mutasala ke umata. Mais au comme sous contre peuple wana. Parce que Kabla peso mbongo, o yembe no Kabila bomagano ba de Gonayo. Mais ezala kate mamase. Bozo mbongo bobeta musique banini peuple asa flou. Ezala ba pasteur ndenge moko. Yango monike to lobake musique et qu'on bête à sous-souter, si solution qu'on soit manaki sasa. Si solution qu'on soit man. Ceux qui kabela ba longwe occupation ici na Congo, to koyeba nani na nana oyo ko bête musique. C'est pas na bo pona lisu. To ko pona. Po ba to musu bazana basala ki tete ba ko tika na ko bête sur musique na potote. Ah bon? Ata biso ba vie to kufi ba pété na biso ba tika na ba idéologie wala. Mais tout le monde Rex Kaza dit pas qui ne a lobby musique, il faut ezonga. Point de vue na yo au monindele maman la ngala oyebiso loko moko resika za ba msusu ba contre ba msusu ba pour les combattants tozo comprendre bino lisou maman banda kala contre za la kanango pour za la kaka banda to bana ko bunda ba kombo eza na kini kona ne bazako neza la bato mo ye moko bata ba PPRD ba potala ka maona ba bata contre ba ba gagner ba potala mais le problème est ça ba musicien wana ozomona wana po bazonga kobeta la kina poto awa vraiment solo so fezoma soki occupation ici nango ndenge na oto yebisa yo to kopona wa musicien ba oya ba kobeta na bango musique ozo ambiance ozonga nango masera mi bato muso bazobeta bazokene musique na kini kuna bazokota ba musique bana rena proche bazokene yiba bandeko na bango pona nini piaka mais linga ke peuple no sala bien azana mbongo na poche okusarisi obeti o kobeta musique bato azo ya simple a foutu mbongo na ya koti boko mata bozomba mais balingi kaka bango bazwaka peuple a souffra bozomba ba finga biso bata poto ba dire tozana rien mais bata poto ebele basala ba jowana ozomona wana et ça bien te ma sœur ami bande kono bazo violer bango musicien ni na tomula mundu kaloba ni mutanzambe ni musicien mais ma sœur ami to lo bande ni mais réseau ça wana on a quelque chose de reposer. Ok, vraiment, très très bien parlé. Tozo nyelandeko papi rock karana oyo ndeko charauto lo bamarambu ya fausse commune. To mona ki ezaki Monesco yango nde rapporta ki information wana to moni Lambert Mende koleka koloba que le 421 mort wana baza bato oyo ba famille na bango ya abandona ki bango na hôpital voilà yango esala ki bon siko bino ba combattant point de vue na bino sur makambu oyo ndenge zo leka to comprendre teo eza bato ba boma ki so pe na manifestation eleka ki ya le 19 2021 to mo Lambert Mende leki o non eza ba famille ba abandona ki bango eza ba mère oyo pe ba morne ba abandona ki bango voilà donc to comprendre le roté siko bino ba combattant na affaire wana na situation na bolo ban. Déjà mon question to poser wana eza question moko ezali muzindo makasi po anini parce que biso na batu biso ba bantu tozalaka d'abord un ko respecter ba mort tozali na respect makasi même na tango Mobutu série omona mutu avant même bakunde bembe tango bazoleka ne bembe omona ba soda ya Mobutu bazao telema bakati le sac ezaki pona respect ya bawe zanding wana bomoto na biso bo bantu mais lelo yo to koma na gouvernement moko boye donc pona bango eza na normal soki bat bakufi to mona ki biso na bino awa bibembe ndenge bazona ete so botalaki na YouTube ba bibembe ya batu mutu azali chosifié donc bazozwa mutu lokola nyama kutu nyama te parce que comment je vois eloko voilà ezate maman non tant on a mona ke loko wana ko mona batu na ba mama bino pe ba mama bozalaki wana j'ai vu des femmes or ki na tangwa kala ko mona mama zolela ko mona ndenge bazoko siko soko moni otalika ke loko wana simanango ba ekozwa ata so balobi ke batu wana bazalaki ba morne soki ndenge nini bazui batu basangisi bango lokwa mayebo basangisi bango na kati ya ba ke ko bwaka bango na kati ya libulu moko
Batouana bazali ba compatriotes. Il y a soi-disant ba dirigeants à Congo. Donc ego salangai passi. Parce que tango ba mindele balobala biso que toza ba nyama. Toza presque tout près, proche des animaux. Donc quelque part au vandi au raisonner le bique est-ce que bateau bazaki na raison. Parce que mundele moko on a vu bisona bino tomoni 4 seulement personnes bakufaki na France. Et je vous dis, on a vu même les présidents africains Boniaï qui a coulé à faire Azolela nama ya misu. Mais combien au moni na kati Afrique batuba telema même balo ba kenenge zana ba soi-disant ba président ba dirigeant Afrique ba salata marche parce qu'après justement après Charlie Hebdo batuba kufi na Kenya. Babomaki batu na Kenya. Est-ce que bomonaki marche moko boye? Voilà comment est-ce que mutuye mokazomi fingisa. Tala yo mokonde batu bazokufa kwa banyama na kati ya désert. Donc oyoki ata un seul dirigeant africain a sali déclaration ko lobake bande ko na biso bazokufa na kati ya nini. Non, on a laissé faire. Donc pour na bango bazomona lokola toza biloko. Mais qu'est-ce que nous, ici je ne parle pas maintenant en étant congolais kaka. Qu'est-ce que nous noirs, qu'est-ce que nous africains pouvons faire pour arrêter l'hémorragie à Motindoana? Parce que Chinois, Japonais, Indiens, surtout quand même que pour vivre. Mais nous, on essaye de nous exterminer nous-mêmes. Mende quand on tue, quand on tue 15 femmes, il va dire, imagine-toi Monisco et le qui est le bikeno, viola qui 300 femmes na Congo, Mende à le qui est le bikeno. Non, on a violé que voilà, que seulement on a violé que 12 personnes. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu d'exagérer parce qu'on a violé que 12 personnes. Donc pour Mende, les 12 personnes peuvent se faire violer, c'est rien. Donc voilà un peu. Nous, on ne va pas laisser ça. Les dirigeants qui sont là, Bazali déjà né tous en la liste. Ceux qui ont étudié Nagatia Baba juristes ils ont conçu déjà des dossiers. Il y a que poursuivre Batouana. Donc voulu ou pas, le pouvoir est comme en Asuka. Tant que comme en Asuka, la poursuite judiciaire et Rolanda Batouana partout. Ezala soba kimi akimi bomba soki wapi na bangomba ya nani ya Kilimanjaro to soki ya Ruwenzori, les gens on va le suivre jusque là. Donc voilà un peu quoi par rapport. Mais ça et logo o e bandi le loté hein di boso pe bato bayaka balobaka ka bongo après to poursuivre bango et tout mais lo mo e salamate. Non maman moni les gens de les moboutistes parce qu'ils ont montré encore monde balobaka no makaku so amatil ko lwa nzete ndako lakisa aussi manae hein nsomona ndako lakisa aussi manae. Donc les moboutistes nous ont montré maintenant leur derrière nsomona parce que batu bazalaki quand même na moi makanisa ko lobaka no te ezalaki bango te bazalaki tinda bango. Mais on a vu aujourd'hui même le fils de Mobutu qui était vice soi-disant ministre soki de ndenge nini wana Mobutu, est-ce que Mobutu qui était le père du Congo pour un moment, pour 32 ans pratiquement, Mobutu, il est au Maroc. Azana Maroc, mais ces gens qui étaient des acolytes de Mobutu, qui vivaient, qui chantaient, Mobutu, Azali, tout ça, aujourd'hui ils sont où? Ils sont au Congo en train de travailler. Bazui sous Kabila, bazui sa Kabila geno, ozala danger, yondo zali, oza danger, oza. Mais il ne sait, Kabila doit faire nini examen de conscience par rapport à ce qui a fait que Mobutu se retrouve aujourd'hui au Maroc. Et les enfants de Mobutu, bazalaki awa bazoko souffrir bana bakengo tout ça et tous ces gens, c'est des profiteurs ces gens tout autour de Kabila. Donc c'est-à-dire, la Kabila, ces gens-là, ils vont s'en taper. Parce que Ezali vit na bango, et Kabila, et tous ces gens-là,
nous vous promettons, nous disons aux gens qui regardent maintenant émission Oyo que biso nous nous sommes engagés dans kata combat Oyo te pour na koswani saba congolais tout ceux koswani saba nani pour na kosala colportage ou bien non, nous nous sommes engagés dans kata combat Oyo par rapport à passi, par rapport à humiliation. D'abord, 1, il y a race. 2, il y a continent. 3, il y a Bobiso. Bomotonabiso. Donc, on s'est engagé dans le combat pour nous le tellement que tout le monde va l'été, bazoba, ceux qui va pèser l'eau à relier, à bosani mamnion surtout. Biso toboya et l'eau, on a tolobi na biso tozo lia, na poto to sel to salaka, on paye nos taxes. Mais on s'est dit quelque part qu'on ne va pas laisser ceci. On va continuer pour na kosala ke balongola biso elembo ba tia biso ke biso nde tozali ba chamsho na Swahili baloba on chamsho na habité on ba Swahili. Donc c'est-à-dire les derniers de toutes les races. Biso toboye logo wana. Donc ya on tolingi ke chez biso pe ezala quand même bien que ces gens qui sont en train de nous malmener ba voyager quand même chez biso ba kende parce que yebi yo moko soki lelo yo mundela tunio lobi ke non oza mta biso lobi ka ke non Afrique oka ke non mais Afrique on a pas si mingi kuna mzala yebi ka va viol et tout ça mais on veut quand même que avant que biso to kufa to yo ka ke non bat lobi ke non ou tu as na uti Afrique chez bino vraiment nazala ikuna la fois passée na kende ba vacances na ngai ikuna chez bino c'est bon. Je pense que c'est ça. Vraiment. Mais ça te comprends bien. Problème ils a Kabila té, ils a régime Mobimba ya Kabila. Ce que pour se débarrasser même na régime Mobimba Kabila ça et non, et aux tenter. Et aux tenter pourquoi? Parce que cette fois-ci diaspora na nengezo travailler. Omoni biso za Congo moko na Suède toza biso moko te toza susu na diaspora ya Danemark ya Suisse ya Hollande ya toza li biso na biso on essaye de faire assez que tous allons déjà préparer pour éradiquer le système Mobimba. Donc c'est-à-dire c'est un système établi pas seulement Kabila parce que maintenant je te cite il y a Mobutu. Il y a eu aussi avant Mobutu Batu Bataka Savubu. Il y a eu avant Kasavubu des traîtres au Bazaki Bazao Benga Bango Keno ba nini Mundelendombe. Ba Mundelendombe c'était des gens qui se prenaient pour des blancs. Qui vivaient avec des blancs, c'est moi titre et tous ces gens-là, ils sont là encore, ils sont vivants. Donc au Moni Batunion, c'est des systèmes de ce genre qu'on est en train de combattre que le lendemain, jeune au bazota la sobota l'émission, jeune que il faut faire une force. Force wana, c'est par les études, c'est par des concentrations quelque part et des rencontres, bien que des rencontres sociales, il y a genre, il y a qu'à développer les jeunes, pas seulement qu'à la masanga, qu'à finga, délire, n'importe quoi, donc voilà un peu. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Papiroc, Ndeko Richard. Est-ce qu'ils ont posé la question, je vais répondre à l'idée. Ah voilà. Pourquoi tu vas répondre? Olobayi otoze nga question que Rex ndenge ake nakini kuna ake golobake ba conseil kozonga c'était comme ça non? Oui oui. Mais maman na koyebi solo ko que Rex lazari ye mo golobaki ngo mutatindi ete na Congo ake na ndenge na ye soki azokende pas sauver Congo guaradie to betele maboko mais soki azokende kuna po akende ko coopérer ke musique ezonga entre temps ke mboka nane komi sauver te amikosi. Pour biso on a souhaité de nous abouiller, mais on a établi ça la police tani ni conseil de bédate. Na France kuna na yebi bande ko babe bazakuna. Donc bédate. Et bédate. Mais tout le monde en Norvège a concert bédate ma qui bossait na bino pe lo monter. Maman, wana za concerté, sozolo ba concert za concerté. Ben muto bédate quand même, tout le monde est dans Afrique Congo kuto ya beti pe bato ba koti. Malgré qu'il na ba musicien nyo sauté, mais azaki wana ye moko bédate sali ba benga soki voilà. Mako ba polémique. Non non, c'est pas polémique. Jowana biso bon, to remona ngo ta na retard quoi. Benga zela non. Non. Akenda ki na Norvège na ba masa na ye pona sala ki na ba petit na ye ba masa ba kenda ki na ba petit oyo Banderson ngara ki na bango na tuna ki bango ba petit oyo beke no vie yala ki concerté mais to senga ki ye abeta la biso ka nzembo moko banini évité nga petit biloko bino mozo sala keba o vie pena ya solo yala ki concerté
c'est bon. Mais maman, à ça, merci. Mais bah, on s'en parce que dans la minute, tu as déjà mobilisé dans la moquette. Mais réponse on a babati babio ezaki nango kara playback donc wana otiga ki quand même mona ki normal wana batunya so bandoya na bango ba na ba groupe na bango te ba bango moko ba ba beti ba playback na bango donc tu acceptes ngo bongo. Personne n'a question à parler. OK ndeko akisa ko répondre. Oui, question d'abord à Liboso, et qui a Rex. Voilà, donc aussi ça. Voilà, donc voilà, donc d'abord pour une question à nous poser à Ndeko, Ndeko Nino. Non, Rex. Voilà, donc Rex et Zali que et à Liboso, maman, il faut total d'abord l'événement d'Engezo Kende, l'événement d'Engezo Kende, parce qu'il y a un combat. Quand on a lobby, on a lobby que Tozali bisomo quoi hein. Donc Tozali ce qu'on a moyen, moi Tozali na groupe moto bengango CMDC, c'est-à-dire les alliés Conseil mondial des combattants et de la diaspora congolaise. Pour soutenir, bien nous collaborer. Tozali ensemble et community plateforme plateforme zo ça presque ba combattant mokili mobimba. Oyo bazali acquise au changement. Maintenant par rapport à Ndeko Rex, ce que tu ba événement ebele, bolandi d'abord babilili na il y a pas longtemps, babilili ya zo sala déjà. Ndeko za sous combattant. Ah. Oui. Non. Oh, Zali. Il est toujours combattant. Oui. Yoka. Vous en avez raison, il y a un lobby qui, en étant journaliste, il fallait que vous même moi, d'abord, la recherche par rapport à Yaye. Au moment où vous avez bilili, vous expliqué les sous-souillés, les sous-combattants. Oui. Asali, ni na parti politique. Tellement que parti politique, au sala on a libanda mbokate. Selon la loi Nengezali, avant la parti politique, il faut qu'il y ait un mboka pour enregistrer parti politique. Awa et vous allez travailler, mais base ya parti politique, fait à la mboka. Donc c'est-à-dire Ndekoana Kendaki en étant politicien, c'est un politicien. Mais le combattant, azali politicien té. Vous comprenez? Azali politicien té, mais azali occupé par la politique. Okay. Vous comprenez? Parce que si on est comme un politicien, il faut que un parti politique, n'est-ce pas? Donc il faut que reconnu parti politique na biso face à la reconnu na Kinshasa. Voilà. Vous comprenez? Mais si ko biso ba combattant tozali na kati ya Congo moko par exemple. Na kati ya Congo moko awa biso tozali reconnu na kati ya ninke tozali association moko boye politique. Association moko boye ezali na ba but différent et ba but différent. Entre autres, donc nous sommes des activistes. Nous sommes activistes. Nous sommes politiciens, politiciens politiques. Mais Rex, à l'ongwa côté wana, azalaka combattant, à l'ongwe, voilà, comme il politicien. Donc à l'ongwe na étape où il y a biso, na vision où il y a biso ba combattant, à comme il na étape il y a vision éthique. Tolo par exemple Mende, a community Fumuntuto donc Babosha Bachala Mwana Bakimbuta Nde Batuna donc yesu a community Batuana. Donc a koki koloba na eke ndenge za boye musique ekozonga mais oyebi combat o to salaka je pense que avant même biso wa to sala to zala na kati avant to tant to zaki na mboko na Suède je ne crois pas que yé mutu que mutumo benga bato lobi non bon allo bino bokomi batu na ngai donc ceux qui na boy concert bino pe boboya te ezali par rapport à makambo na ochikoloba c'est-à-dire mouvement d'éveil et de conscientisation de peuple congolais. Ça c'est la définition il y a Congo moko. Donc mouvement d'éveil et de la conscientisation de peuple congolais. Voilà, donc, bien nous, ma politique. Non, mouvement d'éveil. On éveille une personne qui a l'alaki. Voilà. Et maintenant, quand vous l'éveillez pour la dire que, voilà, soit maman, ici, qu'on vend du wana, va souber la kiango. D'abord, le big, maman, lamuka.
tango alamuki olobi atuni nini papa yo lobi nae esiko linga ko vanda wana basubela ki yango. Là on a conscientisé la maman que place azalaki wana ezali ya mabe. Voilà, donc on éveille et on conscientise. Maintenant on avance avec des gens qui sont des conscientisés. Donc les conscientisés maintenant, ils peuvent maintenant trouver des solutions. Ya kolobaki non nazonga na masuba wana ou bien na telema na place à malamu. Voilà un peu notre définition. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. Après, la délicat, c'est na pesi kaka donc na lobi kaka. Na regretté non c'est que nous tikana no bavantir. Sur ça la bena bavantir de konangai oza papa nanga oza koko nangai bande ko baso sila baso kufa. Donc tout yo bozo pena ba précaution to sauver mboka wana. Et puis délicat ça danger sur na pesa Kabila. To yokela ki ma wa mboko oye yambiyo de konangai oza africain. Ba yambiyo ozalaki mpiaka ozalaki mpiaka osombola ozalaki mpiaka ozalaki musufra ninga ponga na sufra na ngai mais mboka o ba yambiyo ezala kuto ba yebiso ava travailler bomaka bango be yibaka boye tapo na Rwanda ndeko nanga kozala tana mutema mawatata Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centre bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yakangi ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo. Ouais, site Babi Bomoko Mboka, donc deux fois tout est. Ah, puis na information à la source ici, bah vrai chéri a bien. C'est na caméra na sima na moni bena do jeune matonda, ozo sentir na santé pour caméra tel meleki munene, soit na ba santé médiocre. Kweya, ba to batenga milongi. Et comme mara ba film ba Jean-Louis Renat. Ah. Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Volukaki, Yangoyo. Bana poto, porte à sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci au pesa dine lora malam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement qui ça. Famille au monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso.